Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que yo, au Kenda Namboka, au Salande Bouzoba Nambongo Nanga. Non, dis-moi que c'est faux. Nambongo Nangai, ok Namboka, au sali ba bêtise, au sali ba connerie, et voilà. Tu veux me dire quoi? Donc tu as eu à avoir tous ces temps pour me mentir? Je suis très déçu de toi. Je suis très déçu de toi. Et puis, on me dit Lelo, il y a un jour dans son cas. Mon liste, tu as autant blagué, tu as autant joué. Dans cette maison, yo, na fani na okoti na kati, ba bêtise au sein d'andako, les deux jours na binasuka. Donc, nyoso mana pesa yo, bilamba, ballon, nyoso na somba, 50 ballons, 100 ballons, on nyoso na pesa au pesa votre village. Donc, c'est comme ça que tu as joué avec. Bambon, on nyoso soir, mais on est César. Na obi ya bisana, bambon, on est César. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Mais bébé, je sais pas franchement. Si au moins tu savais, que ça va rentrer dans le village, mais pourquoi pour mon argent? Mais pourquoi? Il y a Schengen a raison. Chou, s'il te plaît. Elle a raison. Chérie, s'il te plaît, mais fais ta L'envie. Quel est le bébé pour oui, il y a ça. Oh, mais ça, on a vu la mais c'est à cause de ces cons. C'est à cause de ces cons. Donc, nous sommes là, on a un qui est dans le village. Et ça va, oh, les cabouilles. Et ça va, oh, il y a du n'importe quoi, blague avec les femmes là-bas. Ça va, papa. Si on a le bas, on a le cam. Si on a le garçon, tu n'as pas pitié. Vous savez que tu n'as pas pitié, tu n'as pas même pitié. Souffrir la village. Chérie, je suis censé. Alors, bon, tu t'es cassé, tu t'es gâché aussi. Je dis ceci, s'il te plaît. D'ailleurs, longi ya moi mbalo na ningo mona ngoisute. Et longi ya fani wana na ningo mona ngoisute. Moi si nanga déjà na ndako yo aotika la awa, bizaki na posa mwana moi si moi sa côté. On n'a plus besoin de bombes. Papa, plus tes bagages ça. Pardon. Parce que je risque de te faire du mal. Sérieux, je risque de te faire du mal. Chérie, s'il te plaît. Bébé, ça c'est quoi? C'est une intervention pour lui? Non, s'il te plaît, chou. S'il te plaît, mon amour. C'est un frère pour moi. Même si Madame s'est passé. Chérie, est-ce que tu réalises au moins ce qu'il a eu à me faire? Patron, tu je ne bloque pas. Je suis très sérieux. Mon est, tu m'as déçu, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chérie, le loso qui est le homme, ça la pour un aïnandako. Et ça la piété famille n'a pas besoin. Et tu souhaites qu'il reste dans cette maison après avoir pour ça la oignon ça ça. To limbisa, nzambe kuto alo la limbisa biso. Sona longo aba tamboka ba ko. Ah, yo metka biloba ba ko nini? On continue le bas. Non, tu continues. Yo me maliso mo pamba, yo ka moi sinao. Télema longo a pe mayonnaise. Télema longo wa. Bébé, si je le fais, je vais le faire pour toi. Rien que pour toi. Je sais, papa. Merci beaucoup. Merci. Babi longwa wate, mayonnaise. Longwa nano wa longwa. Mukile mukie, maltraité na mboka mais lelo tala. Mukile mukie. Est-ce que tu m'as un jour ya comme ma patronne na yo? Oza c'est pas grave. Qu'est-ce ah papa Rolango oh yibaka o milaka na ba biloko bato bando bingoke na mboka kuna na ba parfum yo bizarre. Na benga ko tuna ngani na benga koza ange a vu na ma bizarre on dit comme bal na ma koza ange on zamba délégaka tout droit bizarre moi on va le niveau ça la biso na mboka moi mon balo na benga nga sola a benga ba terme nyos au moins na ba Dieu est juste. Dieu est juste. Justice il faut ta marka a benga nga sola bipuka na mboka grand star ni kombo ya mbali nga ni kombo ya yo na tikala yo kombo na mboka te mais nzamba futi aka epsibiso non kuna sala abadon et d'abat na mboka c'est faux puisque tu es bien kaka boss donc comment on a nga na mone awa na moni boss donc na na confusion. Tu n'as pas constaté que j'ai pris des poids? Ah oui. Oui, chérie. Des fois je me disais certes il y a quelque chose qui me manquait. Ah ouais. J'étais un peu cinglé, j'étais trop seul. Depuis que tu es venu dans ma vie franchement et
Tu m'as donné la paix. Merci mon cœur. Mamissa, je t'ai autant dit que je t'aime, mais je ne t'ai jamais dit quelque chose. C'est-à-dire les définir. Ah bon? Ouais, s'il faudrait que je puisse les définir, je dirais, tu peux dire à une rivière de ne plus couler, mais jamais tu diras à mon cœur de ne plus t'aimer. Ah oui, je ne peux pas te laisser comme ça. Ouais chérie, tu sais que tu ne m'as jamais parlé de ton dernier amour. Est-ce que je peux savoir la personne qui t'a défloré? Ah bon? C'est une question. Ça mérite une réponse. Ah oui, chérie. Bon, vas-y. C'est facile, C'était ma meilleure décision. Depuis que j'étais petite, je demandé à Lobango, mutu akoyebanga eza mobali akobalanga. Ah bon? Namandai souvent Kolobango. Mais malheureusement, fille était mutabali quand même. Elle est valeur na yote. Oui, chérie. Bon. C'est qui c'est? C'est qui na souhaita yango na vie nanga te chou. Pourquoi tu prends beaucoup de temps pour lui parler? Si ça te dérange, je te laisse alors. Non, ils ont l'occasion de profiter de ça. Et arrive à qui na volonté na qui n'a la vierge. C'était le mari de ma sœur. Il a fait quoi? Qui chassa. Il m'avait violée. Putain, tu es sérieuse là? On t'a violée? On m'a violée. Écoute, tu mérites pas tout ça. Tu mérites un bon repos et une paix durable, d'accord? Tu vas être solo en ati. Ok? D'accord. Tu vas être solo en ati. Waouh. Bon, tout est maintenant rangé. Moi, je trouve que tu as trouvé la paix. Hein? Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Oui. L'autre fois, tu m'avais parlé de maman et papa. Tu allais me dire quoi? Oui, chérie, il faut qu'il y ait un rendre ma visite. Ça fait longtemps. Ah, tu parles de visite, ouais. Depuis que Nazan Kin, maman et papa baïbis nouvelle nangati, ça fait vraiment longtemps. Donc, Kana, c'est vos permissions, ce que si qu'il y a qui est rendre visite et tout, nami mata maman ya mon ayo. Et je t'avais dit tout est possible, mais un problème ou une chose. Toi, tu aurais souhaité ce que tu as oublié. Moi, je t'ai bien dit que mes colos, on a des documents, il faut arranger le quoi, tout ça. Il faut l'agence Sikawana, il faut qu'il y ait quand même l'inauguration. Je t'ai très bien dit que est vraiment et toi, tu as besoin de maman. D'accord? Sur ce, j'avais réfléchi de la sorte. Je prends une décision acte. On fait ceci. On va nous déléguer mayonnaise, Bokenaï. Ouais, il faut qu'il y ait une mayonnaise dans le village parce que ça tombe à pic, on a peine comme ça là, d'accord? On va attendre prochainement tout le monde. Il faut qu'il y ait une mayonnaise dans le village. Et puis. Le village est oui, qui a ça travailleur dans la. Évidemment oui, parce que mayonnaise à Okenayo étant que porte-bagage nayo. Donc sac nayo à tout moment yo place yo zala mayonnaise à censé à zala wana et puis asimba mingi sac. Donc je lui ai délégué juste pour ton sac en fait. Donc Koukative. Ouais. Donc Koukative, pardon, Koukative. Non, écoute, c'est son travail. Yo ton gobi au Koukative, c'est que ça on a contre-cœur parce que moi je le fais. Ils ont mon salon mayonnaise va foutre le bon chéri. C'est ça la vie. Les gens doivent comprendre. Dans la vie, il faut pas être trop pressé. Ça sert à rien, on s'en va ton avis. Et voilà aujourd'hui, il est obligé de le faire bébé. Réellement tu m'aimes. Plus que moi. Je t'aime alors. C'est le cas déjà. Nous avons dit que nous avons été. Totali likambo, tobandi ko sa vie mususu. Mona sa kufa le cas. Bando ko fona na souci, au même moment tu vois.
Boy bien te. Boy bien te. Talanga na fièvre ya mwe mati. Sudata. Wana na choma mai na mutu. Mati la mboti ya maji. Wana ngobonga funa zoela mbala cha na mai na chona nzu. Po moto ya boy. Ako kipepa majoke no lukata mbuma kisi. O apeso mela. Akoya ko finga kaka. Akoya ko loba kaka. Tika ba susi boy za malamu. Ba susi za malamu. Likambo yaka pona batu babi le kaka. Tellement Maman! Suleta! Maman! Papa! Maman! Papa boyete, papa Zokima, papa Teresia. Mamisa! Papa Sudiaka. Okufa mamisa okufa! Okufa ni mama na ngana na. Okufa mamisa ngamo na yeye kiseta. Toyete mamisa okufa! Okufa mamisa! Mama Teresia, Mama Zokima mamisa kufa! Kwa mbanga mwana yo mama popo ya ngai dia oyo ka ona yenda ngo mama na ngai. Ukufa te? Mama na ngai ko yambanga mama. Mama Teresia ya ko banga te. Mama na posa na yo. Mama ngana kufa te mama ngai yo mama mwana yo mama. Asana nga mama Teresia no kesate asana nga. Maonezi yo muta musala na ngato ye na ye. Témoigner bisabino. Maonezi nani? Maonezi sala pa na ngana ndaku mama na bala. Oh boss. Asa posi. Travaille pas na mama. Maonezi wa papa mzuki. Mama yaka mama Zokima nga po nini mama. Mama ko kima ngai. Mama na mwana yo mama. Papa! Mama yaka Mama kufa na ete. Mama yaka na kufa te. Maonezi yo témoigner. Mwana na yo. Mwana na yo mama ngai. Na kufa te na bomoi. Nakende pa yana wapi okufa? Mama ndiko papa kutazama maladi na Asana yaka. Asana yaka. Sana mana kufati mama sana buti kusanga buki manga isa mabe neno ngakupisa mno sanga mabe mama Papa yaka. papa Azali bana azali akufate yeyo. Azali. papa naza bomoi papa Akufate papa yaka mundeni na mboka watose matanga. papa mamisa na yeyo mamisa na Kala yeyo kisasa kuna nakutana ya Benita bima misa bunga kufa bakunda ye. Naza kuna na leliki na sika mkolomboko na ye kolela matanga mboka bandekolo mboke ndani misa. Ande kwa papa kutazama maladi. Papa, toka l'hôpital. Yaka mamisa kufa te mama. Yesu, yeyo zosimba ye. usanga bo Azali yeyo Yesu. Yaka mwana azali. papa nazali papa mama mingi eza ya kosolola na ye kotala bino mpona explike bino nyonso Boponi ya lolo bino kufa. Ukiminda kwa yeye ukei kaka boy, ukei ya yebite. Papa mayonnaise. Mama Teresia, omunde mamisa za. Yende mwasa patron. Yende mwasa patron. Yoza mwa musala. Boy, Tena koma pas domestique. boy kasi papa boy. Domestique okeno en français. Obiso do yebi na mboka boy. Parce que la mama tasa. Papa ko baka mwana utata babo. Ya. Boy zwa na mwana kwa. papa bomona ta mayonnaise bondima ke naza vi papa papa ndima naza vi papa yamba ngai s'il te plaît papa papa mama yo osimba papa ti papa bosala boye po Ya boy zwa ye. poni bosalanga boye po mama bosanga boye po nini Papa. Nzoka ya boss oyo ya kamboka awa. Aza ya boy. Mama tena makambo wana te. Aza ya boy. Ya boss oyo mwa papa mazoki. Aza boy ya mamisa. Aza mwa msa mamisa fukola ke bilamba alambela ka mamisa
Yenda tukolaka mamisa nzoto. Yaza ya mamisa. Naza domestique. C'est boy. Mabiase. Papa kubinga ite. Mabiase. Papa no kesima kubinga ite. Mama mami basaka mamisa. Na memba sa mamisa. Memaka ndengwana. Memaka bungu. Oni mukili koza mabebo epo. Kasi ndo tindela kangati. Kama misa mtatikila ngata kiwana. Papa mwana yoye simba ye papa. Mama c'est nini kaseleki? Na yeyo mama. Nini kaseleki ikuna na chede ya mabele papa. Ndeko nanga moko akomisaki nga. Mama tosolola kaka bato baza tosolola. Mama na nyokwami papa. Mama na nyokwami na façon nyonso. Namoni souffrance na couleur nyonso papa. Mama na souffre mingi epa Benita. Maman Benita traité nga na façon oyo ndeko akoki otraité ndeko na ye te. Mama na nyokwami mama. Nakomaki instrument ya motu nyonso esakana na nzoto na nga. Nakibo mwasi onga na bomba ta molai mama. Mobali na banjo viole ngai. Azwi baninga na ye. Benita alukaka nga sola kopola. Benita bomba nga na cuisine mama. Papa ya bambona ngai te. Benita koma osalela nga mbongo. Soki mibali baye bakushe na nga mama. Nazwi mibali ya sorti nyonso nayebi mutu na makolo te. Souffrance elekaki. Nakokaki te. Naye kobima na nzela ya mundeko ya camarade ya mobala Benita aye po viole nga. Nde kaka bamesana na bango kosaka na nzoto na nga mama. Nakomaki jouer na bango mama. Aye akushe na nga ayoki mawa. Ayoki mawa lobi na osungo na bimisa yo. Tina bima na ndako ya Benita mama. Benita na mobali ne bayeba te. Nde yango peut-être msusu aéventé ki po ebino ya msusu botuna kinganga na yebi te mama. Abimisi nga na komiti na fulu mama nalali na libanda. Papa na souffri na façon nyonso. Nalukata nazonga mboka ata mbongo na maboko eza te mama. Na balabala. Na kokutana na tasai makambo nyonso zo ba. Benita mama. Benita mama. Benita zo senti présence na nga te. Benita mama. Madame na peso pape mouchoir. Yekutu nde toye na ye papa bokilo na bino. Bango nde balokotaki ngai. Na mwa mwasi alokotaki nga wana nde yaya ya boss na ye. Esika ya travaillaka papa. Nde bango nde balokotaki ngai pa yaya. Kasi eza boyi ayenda salela bango misala ndaku yenda lambelaka bango yenda kombaka lopangu do babengaka yango bango kuna badomestique na français. Eza boyi domestique mama. Mwana Benita mtasai biloko nyonso. Benita mutebi ata papa na ye te. Soki tazwi mwana moke ya bokoli mboko na yebi te. na point wana te. Thérèse. Asali bongo mpona nini? Oyebi soko naza koloba te j'ai manqué. Nasali analyse na oyo nga na kesier edingi kobate ngande na bimi nsoba kukamata Benita ndenge azalaki moke. Soko levi Benita ayibiki ngate moto na butei ayibi yango naki mokolo ntango komi mama mobimba. Kukola nyonso Benita tikala kuyeba eloko mokuta. Nazalaki kokabula bana te ezala mami solunga na bimisi na mokili. Ezala Benita oyo uyaka ne ye na kati ya ndako ya ngai. Natikala kokabula bana te. Mais olke Benita kubanda na yeku comprendre kubanda Benita yibate ngate mutu na bute yenga na bute mamisa atia iloko moko na mutima. Alors soku lelo oyo mwana oyo kimuseka na ye bebi tala malamu ezali mpona Benita. Baseke na mobali na yepe. Ngai nazwa tangu ya kulela yo kukanisa ete yo kufa
mama ne muta ya kuibisa ngai nani ibisa yeza Benita yo kufa mais orque Benita quel que soit yo lozali bandeku atanga ti muta buti Benita mais Benita pa ne yo azali yaya azali ndeko nazana mabena kusala ite alors à qui j'ai oh DJ HB oh bon yo kasi tina bengo ko DJ HB na ibike aribo kechu DJ mnene na kati ya pana mawana bien njambe zo shungo bien buri to sebwes ah bino nde bana France butombo kina kutonga na poto ao Pichu lengo le père de la charité pas zotonga Oka mwende ubengo junga no mayo tia yaka auta kishasa yaka wachumbira nga telefone mneni moko na yibcha yo ijami bari moko mneni wana chonga na bima na lata ngone kingo Hey! À tout à l'heure, ciao. Bonne santé. Ça va tout à l'heure, ciao. Ok. Mavioke. Mavioke. Hein? Incroyable. Ni. Mwana na yo. Ayei. Mayonnaise. Mayonnaise ayei na moni mayonnaise fara yaki neranga. Nazo pikola, nazo longola matiti neranga. Na moni mayonnaise vis-à-vis. Portez beaucoup de bagages. Maman, okonji matin. La comité. Ndanga jo yabo ko bandu pesa pe batu mbote mboka mubimba. Surtout bizeria mabena pekisaka ikukaba. Ayo mchuzo ajo kabila no. Omona wa? Ushantire yere mwane. Tala, omoni mwana no etango azo yera wana na mikumba nyonso amemaki. Azokota mbala moko na lupango na Sudiat. Epai na voisin na yo wana epai na Sudiat. Akepe Sudiat. Oh, na bakoli nyonso ingeli nango epai na Sudiat. Oh, point. Na yebite? Yo zokosa tojo lupango. Ah, nakosa point nini? Nakosa point nini? Nene jana. Tanki jenga malone. Oko kamuna Sudiat mbongo pauvre pam. Yaka. Yaka omona ngene jo déclencher yaka. Yaka. Ye mobali akomi na niveau ya kuviole yo. Likambo te oyo ngana kusala. Biso tuleli awa na mbuka mamisa. Iza science. Biso tuleli na mbuka. Batata mosino dolo nyanga baledi. Ba mabeti bisiki ntobika baledi. Mais yo oye okoma na ndaka tatano tena mamano oye pa ba pauvre point. Hein? Kamdo no. Ona chiffre na mishu na bango. Altema baluko toke. Toke na kene fa sitaza boy. Mama, hein? Aza boy na biso kene sikate fo biso to. Azana il faut biso ndo bane alongo apoza boy na biso aboya mamisa. Hein? Mamisa nga kufa te aza boy azaka aza boy asukola mamisa bilamba asukola mamisa nzoto asukola mamisa wese asukola mamisa bilamba. Yenda memeli basaki nyonso. Aza boy na ye. Yo na mbuko ofuta. Ah boy na ye. Okay, kibali baku. Omoni nenga yaka bakeza boss. Ndoka saka mwana musala na ndako ya mobali ya mamisa. Asuka ba masani, asuka ba bilamba lambela ka ba ke na wente. Asuka ba silipa mamisa. Mama na bongo mabete. Aka papa. Biso so sama mabete. Obi yo shopping ai. Obi yo shopping ai. Ba sasa na memi ya mamisa. Lekshana neke. Oh, kinde wapi? Na yaki ndao na yako kanga mawa. Papa boy, tellement pembe na mwana. Papa na sona ndako na. Est-ce que ki boy ne tering eja rapport ni nanga? Lambongo ozwakati. Shia. Lekshana ai. Bali bakubote mawana. Eja te comme occasion ya ko tshela ngama kele na porte ndako. Oyoki? Saba ja boy ne ndenge na ai. Na mama no musala, poko zo sumbongo. Isaje eza na misala Na mama no musala. Papa Sani. mafios. Calme-toi. Yachou, il faut dire madame non Mafios. Voilà, ça pite moi on a ça pas. Voilà ça on ça pite moi on a ça. Yachou.
oyibi ke na vie basekaka motu te osona ndo oshika mino eza makambo akaleleka deja otoseka biso nyongo pali bakozalaki nda eleki esengeli mabe ya nyongo ntango akeli biso na se ya mokili oyo ayibi ke mavioke akokamata le 30 tonso akokamata le 15 Teresa akokamata le 5 mayonnaise akokamata le 2 libako akokamata le 8 mamisa akokamata le 16 nzambe ayibi alors lelo isokoza kumonaka bato ibele baza kokenda kusimba bakisi ezali vie apressé puisque ngonga ya nzambi nanu ekoki te epane ye amonike aza kokoka likakende akende kusemba bisimba yango wana tokomi komona basi na basi bakomi kubimana mibali bakomi kubimana mpona nini basimba lotiotio yasho na nzoka mwana neyo na kisasa boy asalaka pa ya mibali yasho nayebi ke mamisa na kishasa kuma ubeta bali na ekipi me farije ubeta bali kuna te oyi babenga kango oyi babenga akala omona kwa sefura oyi asa patron omona kwa muchopi oyi babenga kango joking omona kwa muchopi soko yi ota mamisa na soni Mamisa. Toza mboka. Merci Yoka. Très joli hein. Merci hein. Na comprendre que fi ba shekaka mututé. Mais yo mayonnaise osente bati na yo mibale kuna. Yako luka deja ndengo mema baona kishaje bo shele kiboyi na bino kuna. Ah papa. Après si yashu bufinga ate po mami chale. Bubiki kuna mboka bangombe basila. Engaja dejo de na pote ndaku na bino. Merci. Mutachana le rende. Kurumsanga te mpechi na yo. OK. Oto shopping au famille pena oke ndo shele pana ba. Akisasa bakope ya roulage. Nzambe soka kangi koto ya koko. Afongoli koto. Bino bulu balingalo ma. Soka fungoli boy akoko kangi. Tulu kano bien. Nzamba jana ni roulage. Kana mi yibya ba roulage na bino nzamba jana roulage. Point ko chanza mnerere bo. Et puis roulage ya bongo. Okende wapi zile tukuzunge roulage dernier. Bongisa. Roulage dernier. Oyo mwana na yo bongisa kaka zui travail. Mamisa, la sheka ya futila mama na mnona tata na mnonyongo. Na yebike bo ko mo cholanga. Problème te. Papa. Madame, nakele papa. Kele no papa keta. OK papa. Yaka lisiko yeni musalo. Yaka na deshine chota. Papa yiba yango kalete. Papa. Biso tokutika boko. Biso bano tozaki mikie. Tosto koli papa. Oyo ngape na ide bino mi. na soni na quartier bami kolakisa lakisa misapi ya mayo ngaso na yeba pena musala ndio kusala na ngana za avantage boy pucha kuna ngana bonche kit na fa pardon musala ngakutuko atoza ba oyo udinga basha batu chacha ba jemiao lugoyo yumto chala na ban njoko na kisasa ushugula bilamba ushugula bashani uzaboy. Papa, j'avais un problème dans mon salaire. On m'a volé l'argent dans mon entreprise. Papa, n'avait pas le choix. Pour nous découvrir, mon toit, il y a une entreprise. Il y a mon bali, il y a mamisa. Est-ce que vous avez dit? Ils ont des bons. Après, on a récupéré mon Fifi Bonini, Ayebi, tout ça qui est une entreprise, tout ça qui est mon mongo est belé. Ça fait 80 000 $. Fifi Bonini, Ayebi, Toboïté. Mais c'est Jean Chibotibois. Il connaît très bien que la boïté et Jean Chibotibois, Ayebi, Toboïté. Je crois que le problème, c'est pas nangai. Yo na mboko yebi ngata na unde na chara ka fier na tuta ka tolo yo oyemba mo ko le kana na ndaku wana tala shoni yo kishingai oyebi pas chudete na ri chune kamba olubete papa c'est la vie na coach yo bino mtu bunyo kula vivia weja kabu non papa akam no no teri bandira jo bino pozo ojo mbate papa tika oganga daina quartier de aba yebi biso na mboko mobi oyo shambu cha mboko mobi baba yebake yo za mwana msala je suis domestique ya mayo tika na commissaire mwana domestique ngoka c'est ça boy na français na lingala nde na français domestique na lingala boy balu ba makaste wa bayebi dejo bayebi ke ja boy yo ba leba yeko lo banga kuna za mwa msala bayebi ya c'est la mbongo za mayele c'est vrai que musala kiri
atie monoko lokola mwasi aza na pasi ya bote siri nga mpenza vi nange ebebi kaka boye nayebaoza patron soki motema omemanga ya kisasa vi nange nga mpe bilobela te mama nga mpe bilobela te boyotala boyi mpenza nakokoya te influence ebomi ngai surtout yo kutu bi oza mwindo koboto kunjuruka pene te me ya pembe bo shakana na bachi ya pembe na kunjuruka mayo oyo salinga kunjuruka be yo ngo bando chrétien ya nga devanga yo kati na osipela ofuta on na tinda ko kina pa longona ngakuna longa pona luwa yeteja kasi oyiba ibeshi ko shukura bilamba bana bato tindi mayonnaise boy non papa c'est domestique domestique oyebi te ja banyama babukulaka animal domestique yo aussi domestique ja moto neti ngulu animal domestique mbo animal domestique kisasa ofanda wapi afanda na ndaka na jem na munene boya olia place na mbeto abato tofina na kakuna surtout yo mushu yo tukufina na ka bon papa kasi kado bushepela na ujemi nga kutukona na bikala na ngebele na osala mbongo nga naza papa sola na mayonnaise nga na otika nsu na mboko te ndenge azozonga kisasa tozonga kana tala robota ya kisasa yoka na eso toza solution yoka na to yoka no so jour jeme bando koto yaka papa sola na mayonnaise oli nga changa jeme na ngai na shepi mais jeme kote oje papa yeme na sola na pikuna mwana obwaka mama papa ya robot ye ake robot na kisasa ye babota ye wapi na mboka bolo kana ya botema na mboka mwana bino nyoso soka bolu bala pana kanda na usanse bino bachi mbale boko botala ndaka bapati papa botala ndaka bapati papa moi j'ai beaucoup de stress na lala kama kambote ça me dépasse mayo voyage nyoso na yoka kesola ya basani na savon munganga njoka jaka boy izapika musala papa to lia kapeto mela alo ngakuna baichenga mutu awela sola basani na mboka surtout sani cho bajele on bela change. Alors isengeri oyibake mukidizali na barriere tena umoni ngai koso ikusila te ngafona zana na kisasa nazo zana na kisasa uko sani nadinga kikakoyeba ngai papa fanda ko kile kisasa te koso ikusila te to fanda na biso awa elonyo ke usana kisasa kana yibisiyo fe ozo kwa makolo moyi yango ebimi mai pe na cheki na moyi wana kendo kwa kan nzoto mbala moko ozo kwa makolo po ani papa okay kisasa te kisasa c'est la réalité nango ebele o batube bazo kuta nango Terezi tufanda kana mbuko yu atanga mutu atinga musapi boy so mona ngai sika na lubailo sikozo ke so mona ngana lubailo sudieta ko kene na kanda boyete sa malamu te ngana kenda na kanda na zani kambu ye mutu okay sani soko batu ye mukili bazali na makambu na ngai ngana zali na makambu ye mutu te ngai lelo yu ndengi na zalaka to bandi ne yo lelo te ngata mutu soko sali ngama be ngai nakutile yo nketu te na mutima vomye yo moko tambola na bafale done yo okumba fale done yo me ngai nazali na likambo ya mutu te nzambe aza kumona katala mutima na ngezala kapembe likambo na mutu te me mipana diabulu me sanje kusile te oyiba yango sanje kusile te na te ko no bandenge nini na bondeli ndenge nyoso alingi okanga te mwindi sana mama akandi konanga ngasi na limbisa ye mama bino bo za ba obochi na libomu na ngai efate ke ngana ke ko kabola bino ko kabola bino atamu kolo moko te na ebisaka bino ndenge moko ezaka ndenge biso to botami ngana ibina mama leki nani blandi mampu ya bimi na mama kulutu mais asa cousine na ngai tatu bolingo to sakala na Blandine bon bino ko ba na mama moko bokisa na papa bolingo ezake pa ba mama mingi yaya ngasi na bisi papa yo soki lokwa papa no yokela ka mingi meka kusola na ye afanda akende te ko sa mabe kuna te alingi te suda denga ke ko sa mabe mama yunda ko yoka soki yondo pekisi aya ni kishasa te so ikishasa yo sala sous trouble na foyer na ko mo te ke ba problème atika na ye kaka yo za motema ya sudiata yo bakango te yo za motema ya sudiata
soki okie kaka kobondeli papa kokende te ngai nayebi soki aya catégorie kabia akokende akokóma na kisasa eloko okende kosala na kisasa alei koloba te mais na motema na ngai nayebi kaka aokende oluka benita nayebi eza bobe mama na omekana kosola na ye sola na ye yaya c'est pas bien akuti biso totemi boyoka kaka yo bima nobonga na kinga na nganzela oyebisa ete ke tosololi ye yaya mama na oyebisa te nayebi soko elekeli ngai nga eloko ekamusa eza comment est-ce que basi yango ya mboka biso na kala bayebisa biso bamama ya village bayebi kose respecte banda kotala awa nasala nini nasala nini mobali oyo nalinga te oyo nalinga te mais motu lokwa mayonnaise nakomoni boye oye mpe mitiki na yo jesepa mboka ngo basi yango mpe baza kitoko. Mais c'est du n'importe quoi sérieux. Chou. Visa, naebi basi ba fiango. Ba copine moka ya mboka to yebi. Dernièrement ko to keneno na supermarché ko so ba bloka chéri na nga olia. To kutene na moko Carmel Mulumba. Kasi ba to ko na village. Oui, et pa ya na kin akenda ba lomba et Londres ya na kin. Et dans mayonnaise qui mayonnaise à toi préciser mi wana. La cuisine. Comment est-ce que moi c'est des bases mi balles à la fois. À la fois. Pe bazo se retrouver pas le ba mayonnaise. Ah bon? Mayonnaise on va pas. Ko ba basi on ba suka. Non, azana papa. Maman bon on a kufa era pour sérieux, je dis n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Normalement. Vous savez quoi? Quand mayonnaise dans des zones atanda kindambo kamungu. Sotali basket à la tambakolo. Il y a bien. La pantalon là d'accord. Je sais pas, franchement, je sais pas. Bon, on va pour les boss. Non, en réalité, moi j'avais mis ça. Confiance. Donc, on a tout ça. Je te dis, en tout cas. On a vu il y a village, c'est normal parce que Azadi Gouena va mayonnaise na village parfait c'est le kitoko. Mon chéri. Si on a basé mais on va suka wa ba ba ça. Oui, chéri nanga na biso fois qu'il hôpital qui est à hôpital parce que Fanny Nicolas a. Mais on a yebisanga pona mamba bongo chéri. L'avant-hier je t'avais dit yebisa Fanny étant que moi na moi si pekisi akata bato masolo. Ce n'est pas bien. Et comme à chaque fois, bateau solo là, hier il y a un interview. Trezeguet Selemba ayaka awa. Asala pe remarque yana ke to solo là, il y a yo kata biso li solo. Pe akota ata na masolo aba. Na kati ke na yo kinde likambo ya zemi. On est ça. Basi mi balé deux femmes à la fois. Na ndeto otine mboka boy. Mais ça qui terrible. Akekuta basi so mi basi na basi o balinga ki ngai elo na ofandi zata basi o balinga ka e mayonnaise vraiment ba ko sambwa mazani mali so mazani sérieux parce que na basi ça ne te permet pas chérie azan o bali non je arrête ça c'est les ça ni kunyo no sa biso wa air nyo so bo Pwede kami na umtakufa wa. Je parlais de ça, madame, que là, moi, si n'a pas moi, si à santé bassée. Ça cause comment on va ça catali pour moi. Nalobaka famille wakana. Fanny. Et bien là, nous avons et ça le Twitter.
Oui, voilà. Ok, suite à une étude intense, il y a le dossier Nayo. Monsieur Omari, nous avons le réel plaisir de vous recevoir. D'accord? Donc, votre données est reçu. Mais je crois, sans plus tarder, vous êtes prêts pour le travail. Bien sûr, si je suis là, c'est pour ça. Ok, voilà. Le rendez-vous est pris pour demain à 8h. En tout cas, dans le Nayo, je fondé au Tika. Parce que nous déjà tout le monde fait mon propre main, ça va m'aider. Et voilà, aux ala en costume, lobby déjà au Yakouban de Salame. Monsieur Omari, s'il vous plaît, Nathalie CV Nayo, je sais que vous êtes une très bonne personne et avec plusieurs expériences. Alors, on a une expérience où on a bénéficiaire, bien sûr, tout bénéficiaire dans le salon. Donc, on a l'exemplaire. Je crois au coup, on a un moto à guider au lobby. Il y a un sur qu'est-ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. D'accord? S'il y a des questions, bien sûr. Non, pas de questions, juste une précision pour demain. Ça pourrait être difficile que je me retrouve demain en veste. Sinon, nous allons en veste. Je n'ai plus de veste chez moi à la maison, mais vous allez me permettre de me présenter tel que je serai. Et peut-être avec non, le monsieur temps. Omari, vous savez, avec le département où vous allez, moi je ne crois pas que Nathalie Moussoussou et Zala vraiment le bienvenu. Moi je te conseillerais, comme ça, tu vas s'occuper de ce vêtement, il y a s'occuper pour demain. Bon, si ça va trop déranger, vous pouvez venir tel que vous allez, comme ça on saura quoi faire pour vous. Je crois qu'il y a d'autres questions. Non, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Okay, merci. Et très heureux de traiter votre dossier. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne chance. Merci. J'ai bien dit que Madame Bouwana, il faut... bonjour. Ça va? Maman, il faut tout... Tout ça, là, on a logique, maman. Non, c'est un bon an. Mon yé, papa. Nous, la tête, on va bouton. Non, ça, tu manges, n'est-ce pas? Mais fais m'attendre. Non, fais m'attendre. Non, nous sommes un peu pressés. Oui, il y a un salle, mon frère, ça là, pour nous. Mon frère, et ça a vraiment évident tout qu'il y a d'avant. Harry, toi, tu es prêt? Oui, je vais accompagner à la vie. C'est qu'on a fait en course. Bébé, même toi-même. Next, ça tu même toi-même. Tu n'as quand même comprendre. Oui, mais il y a ton bon bébé là, au salon, Henri. Il faut expliquer à maman, non? Je ne sais pas. Papa, Harry, pardon, hein. Non, la vie n'a pas de bonne après, toi qui es mon salon, chérie, même. Ah, d'accord. C'est quoi? Ah, mais sérieux, hein? D'accord, maman, je m'arrange alors. Non, je ne préfère pas que Toki Nayo. Je préfère Bisso Toki. Et je suis pressé. Non, mon chéri, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. 20 minutes, bisous. 20 minutes, c'est trop 10 minutes. Papa, arrive, 20 minutes. Oui. Non, 20 minutes, regarde-moi ça. Oui, Yozana Misu. Nabi de tobe miso ba ndumba to miso bolingo po tant na oboya moi ce skonde na moni kitoko na ele ça donc c'est pourquoi j'ai toujours dit autant gazer le montrer capital parce que les locaux de la chômeur mais ceux qui ont un bagage na yo vous avez un papier na yo partout qui ne roule comme ça là partout l'expérience et bien voilà. Donc aussi quelque chose, à part l'expérience, il faut battre Nzambi. Il faut l'amener m'aider biso. Alors dans la vie, il faut tout battre Nzambi. Ok maman? Il y a solo papa, parce que nous avons dans de tels cas, et c'est toujours faut moi c'est pour soutenir. Mais Benita a chauffé un moi. Je dis Sam, j'ai passé des temps où au Fanny Bozomita le mais je voyais. Apparemment la zone la valeur. Non, il faut Moussala. Les femmes pour la bonne contact, tant que vous là, tu es un bon homme pour lui. On nous a chéri, on nous a chouchou, on nous a bébé. Quand il est sangoté qui non, Moussala est compliqué. Juste pour t'encourager. Tu m'avais dit ça. Écoute, on ça, tu vas vendre. Et l'eau est tonnée là. Elle dit que les gens qui peuvent encourager, mais sauf façon d'encourager mon bas les arabes.
Vous découragez là. Non, c'est question il y a rapidité qui est comme ça là. Tu oublies que j'ai un diplôme. Non, je l'ai partout je vais brandir ça, pour engager un gars. Oui. Vu parce qu'il n'a autre genre ça quelque part. Tu oublié ça. Non. Pardon. Il fallait expliquer bien. RUO, aux officiers, ils avaient qu'à quitter. Nous écoute ça va dossier, mais nous répondre. Mais toi, tu multiplies tes insultes. En tout cas, je ne sais pas. Mais les lots, c'est beau. Papa, sans pardon, vraiment, c'est un peu lourd. Mais respect, na pesaka yoposa ami à mobile nangai. Vraiment, ben si tu as un mobile nangai, vraiment s'il te plaît, et engagé que bisou mbali. En tout cas, parce que yepeni ngazana. Il n'est pas incité à Ngaï, tu vois chérie, ça passe. Attends, il y a incité à Ngaï, au moment où comme ça, je peux me fâcher puis na bobi. Le man na bolingo. Na kofa na buna tali mo stanga na dimeli mo stanga tala misu mineli. Ilo bini. Allo ba moi trop. Ils ont chira bolingo. Ce qui me sale les aké, na roquette mais na kendate. Na kendate, j'étais là. J'étais là. Lobby zani, lobby. Ibsena, lobby Tokyo Sun. Lobby Tokyo Sun. En fait, Benita, Nekato Banaki, on a essayé mon abisso. Lobby, il faut que une place de côté de dossier. Ah, papa, c'est à côté ça, à côté ça. À côté c'est bien. Regarde, lobby zab. Il faut que vous signiez un contrat d'abisso comme ça. Photo banas comme ça. C'est bon. Comme ça, Nini? Photo banas comme ça là. Papa, ça. Ma veste, où ils ont un pour ils ont mis colata. Mais ce que tu étais comme déjà. Signé par un contrat vraiment, Marambo, le désert aventures. C'est ce qu'on va faire demain. Et finalisé. Nous, on a manola ta papa, c'est quoi, nous, on a sapato. Papa, mon frère, franchement. Non, ne me dis pas. On est sourire. Chérie. Et n'oublie pas que ben, c'est 7 heures juste. Obligeant, c'est là. Donc, par contre, tu es une oh. Donc, on m'a reçu ma dernière. Pas avec les ambatis carabana. Et en haut, après, bien les ambatis carabana. À ta bouteille de Kingaï, Tonson et Koutana. Vous avez un zambé, moi, mon ballon, vous avez un zambé. Il y a moi, chaque 5 heures à Sambé. Mon ballon, on a Sambé à 5 heures. À ça, faut quand même Sambé, Ngas na la si j'ai des prières, si j'ai des prières, les aïkas Zambé, à quand ça va bien finir ça là. Voilà. Soyez les bienvenus, messieurs Omari. Merci. Votre dossier est prêt. Je crois on attend un petit peu la secrétaire pour qu'elle ait mon avis. Mais sinon, je crois que vous êtes content. Ah oui, très content parce que ça fait un bout de temps que j'ai chômé. Ah oui. Vous savez... mais vous êtes une tête, hein, monsieur Omari. Vous êtes une tête. Chercher du boulot au Congo, ce n'est pas facile. Toquer par-ci, par-là. Ah oui. C'est tout un problème. Mais venez ici chez vous et puis j'ai quand même eu la chance de trouver une place. Ah mais oui. Je ne peux qu'être content. Et surtout par rapport à votre CV, vous avez eu aussi à travailler dans une grande entreprise en Ouganda. Et par rapport à cela, en tout cas, vous êtes le bienvenu. Donc, c'est par rapport à ça. Ça va bébé, tu vas bien? Voilà, comme dire la leçon. Je vous présente un nouveau recrue qui s'appelle Monsieur Omari. Monsieur Omari, j'ai le réel plaisir de vous présenter ma femme. Ici, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez? Omari, quelle audace! Monsieur Omari. Chérie. Mais tu son nom, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, écoute-moi d'abord. Mwebani. Oh Jésus, mon client Mouké. Bébé, il y a l'homme en question. Où la violanga, mon bas la serre n'a Benita. Comment ça? Place on a Nio Koma, place on a Soufra, à Bizananga. S'il te plaît, chérie. Oh non, Monsieur non, Omari. non. Tu reconnais tout ça? Mais non, je te pose la question! Mais réponds. Monsieur, Pourquoi mon donc papa? tu veux me dire que pendant que moi si nanga banda ki konyoka, pendant que moi si nanga sala ki pa na yo, nyoso mami sa beti la ngaïse solo, c'est toi qui le faisais. Monsieur, prends la porte. Prends la porte. Document nous a je prends la porte. Ça n'a
pas de sens. Et tu vois comment est-ce que le monde est petit? Tu vois comment est-ce que le monde est petit? Nous tout bon nyokola, vous le roi chose. Et le logo ya, ngala son musala, au mari. Ngala son musala. Le monsieur prend la porte. Chérie, laisse-moi résoudre cela. Laissez prendre la porte. N'importe quoi. Tu vois ça? Ça va pas, ça. Je l'ai déchiré, hein. Et c'est là-bas vous enchaîner. Bébé, Moutasala ou Mabasalanga Mabé. La personne où a Nyokolo on a vie à Salanga Mabé. Lui, mais c'est, ne reviens plus jamais, hein. Putain, on a dossier. Chérie. Nous, Mario, nous sommes en compagnie de Baïla. On a accès à qui? Yawe